Ok. Siko loba nazoka. Ok. Siko boyoka ndeni kuna na niveau ya famille. Donc, famille qui est à l'époque partie d'Absouma, Israël, d'Absouma Angola, d'Absouma Awa, donc, je suis après l'élection, comme il y a Zoya, donc, on a Nangaï, attestation, certificat de décès, on reconnaît la combat bleu de l'Est Moko, qui se nous a bien. Je crois bien et dans l'importance que l'accord éducatif pour pouvoir engager sur la défense et la libérer. Donc, là, je crois que je crois bien que et bon, ce qu'on a belle famille, na bino oboko balisa ndoki église ya mama olangi bosuksi ndeni po ni bo balisa mo na bino na mutu wana ndoki na mwana mutu wana ndoki. Bon, biso nande babala na papa nana areza a raison de une question za nini na nini na WhatsApp na koko na WhatsApp to sur la bien siko na za na université a na kati contact ya WhatsApp na ngapo na dérangement po benga to za na air à repos mais so ina komi na ndako na kobenga o comme ça to sala émission mala mais na 8 mois 2 minutes yo benga oko se présenter batu ba yeba kombo tout comme na Guillaume Mengi donc Claude Mengi alandi ngai ce que quand tu na Facebook na comme Guillaume Mengi on va photo nous na sangana na Claude Mengi on a fait mix pizza siko réaction ezande ni po na famille wa bandoki ya mama olangi ba bomeli on de kolobi ni bozwi ndenge bozubo décider ndenge ngala bango to le banate donc ba finga na ngala fa di silence yo ku feli ndeko bango ba fingo pona nini ba finga bango bazolo bakeno na ya nyako ja bomengo le kina na tiki donc bazolo ba n'importe quoi na esi ba na garder silence so na esi nde to tana na ngana bino likamte siko bato a communauté à Birmingham web sabangoni na ba o bazolandela dossier bembe andeko na yo en tout cas ngana asima bata communauté à Birmingham na contre belle famille na zo so la kuna belle famille na obenga kutuke na ka communauté à Birmingham na niveau fio Deborah Maniana na yini to sola et puis na abe to sola kanda Deborah abe c'est ça donc sengi bato a communauté ba kundana ne bemete ba zela tibino bato famille boya bongo bazela ba kundana to bazela ba sala ngande certificat de décès na photocopie passeport en tout likamote ba yoki calamité na publier yango nga soki na zongi Manchester po naza na Liverpool so na zongi Manchester nde na obenga yo comme ça to kozwa lisusu OK ça va merci